ya organisation ya panafricanisme, which is now called African Union, oyo lelo ebengami Union africaine, that is managing the affairs of 54 countries in the continent. Oyo ezotala makambo ya 54 pays oyo ezali na kati na Afrique. We have 5 regions in the continent. Na continent na biso tozalaka na 5 régions. And we have 6 regions outside the continent. Et puis tozali pe na 6 tozapela ba région 6 oyo ezali libanda ya continent na biso. This region 6 is representing our black race outside the continent. Si région oyo ezali libanda ya continent ezo représenter ba peuple africain oyo bazalaka libanda ya Afrique. Some of them they are sons of Congo. Kati na bango ezali pe na ba oyo bauta na Congo ao. Some of them they are sons of Liberia and Ghana and Sierra Leone and Senegal, and everywhere in Africa they have taken our people. Misusu pe bazali ya Liberia, Senegal, Ghana na bisika misusu oyo ba mindele bazali kokanga batu mwindu lelo babande koteka biso. If you go to Colombia, so na Colombie, you have Congolese community there. Okokuta communauté ya ba Congolais na Colombie. They were taken from here. Bazwamaka awa na makasi. And they were scattered everywhere. Batindaki bango kuna na bongo. But they are still maintaining their culture. Mais bazokanga makaka na bokoko na bango identité na bango. Travel to Caribbeans, to South America, to South Pacific and other places and islands. Papua New Guinea, Pacific, the Fiji Islands, all those places, you will see the black race are there. So okay, na Guinea, na New Guinea, na ba île Caribbean, na bisika mususu wana kukuta barasi ya batumindu bazakuna. 100 years ago, 100 ans leki, Papa Kimbangu, Papa Simon Kimbangu, say, alobaki, after 100 years, après 100 ans, there will be a liberation. Libération kozala moto mwindo libération na ekosalema après 100 ans. African Union in 2019 na 2019 Union africaine declared balobi ba déclaration that is a year of the return. Ezali mobu oyo bande kona biso bateka maka libanda ba kozonga. Ceux d'entre eux qui ont des messages à nous livrer, nous allons les inviter tour à tour. Nous allons commencer par Sa Majesté la Reine du Royaume d'Hawaï, de bien vouloir venir à ce micro pour prendre la parole. Bonjour à tous, mes chers frères et sœurs, car ici, dans la ville sainte, nous sommes tous frères et sœurs. Je voudrais d'abord remercier notre Papa Simon pour l'accueil, ma profonde gratitude aussi au peuple du Congo, au gouvernement du Congo et à tous ceux qui sont ici présents. Je viens à vous en tant que fille, en tant que sœur, en tant que maman. Aujourd'hui est un jour très important qui s'inscrit dans l'histoire. Aujourd'hui, prenez tous note, car aujourd'hui, c'est le jour du changement, le jour de la renaissance, du nouveau départ. Je ne crois pas à la mort. Il n'y a que la vie qui existe. La preuve, nous avons la renaissance, nous avons la réincarnation, nous avons la vie éternelle et immortelle. Les 72 ans de Papa Simon Bakongo nous réunit tous, réunit toutes les nations.
Ça fait partie de la prophétie. Aujourd'hui, nous sommes une famille. Je vois la terre sainte, la terre sacrée. Qui aurait cru que la terre sainte serait ici et que le peuple de Dieu serait en Afrique? Quelle joie! Nous célébrons cette victoire, nous célébrons cette naissance ou cette renaissance. La renaissance de Papa Simon Bakongo et la renaissance de chacun d'entre nous. Car cette force divine se trouve au centre de chacun d'entre nous. Aujourd'hui est le jour de la réconciliation et le jour de la guérison, le jour du changement, le jour du pardon, de l'unification seulement d'Afrique, mais l'unification du monde, car nous sommes une même et une seule famille, nous sommes un corps. Lorsque je vois toutes ces guerres éclater, mon cœur va à notre peuple là-bas à Hawaï qui subit des problèmes, ou notre peuple en Palestine et en Israël, la mort d'innocents. Je vois le souffrir. J'ai envie de faire un appel et dire à quand la paix? Bien sûr, beaucoup voient en la guerre beaucoup de profit, mais la paix rapporte plus de profit que la guerre. Je voudrais vous remercier tous de m'accueillir ici. J'ai un message pour mes sœurs. Il est temps d'affirmer la présence de nos mamans. Il est temps d'affirmer le respect pour nos mamans, parce que sans elles, l'humanité ne peut exister. Parce que sans elles, il n'y a point d'équilibre et de prospérité. Aujourd'hui, c'est un jour sacré. La naissance de notre papa, ou la renaissance plutôt de notre papa, est aussi la renaissance de nous tous. Nous tous réunis dans l'amour, la paix, la lumière, l'abondance. J'ai envie de dire aujourd'hui, il est temps de retirer nos carapaces, il est temps de poser nos peurs, il est temps de poser nos limitations. Il est temps de poser notre pauvreté d'esprit parce que nous sommes un peuple riche. Nous sommes un peuple d'amour. Nous sommes le peuple de Dieu. Et ça s'inscrit dans l'histoire de la renaissance de Papa Simon Bakongo. Lorsque la Terre Sainte, voici que la Terre Sainte est ici, et qui l'aurait cru? Lorsque le monde cherche l'Esprit de Dieu, voici que l'Esprit de Dieu est ici, en Afrique. Lorsque j'arrive dans ce changement, lorsque j'arrive ici, marcher sur cette terre, c'est une bénédiction pour moi. Parce que j'ai retrouvé une famille que j'avais peut-être perdue de vue. Je promets devant ma famille, devant mon peuple, devant mon père, je promets de faire tout mon possible pour que ce jour soit un jour sacré, marqué dans l'histoire, le jour du changement, le jour de la réconciliation, le jour de la prospérité et l'abondance. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus évoquer les problèmes, nous allons nous retourner que vers les solutions. À partir d'aujourd'hui, nous ne focaliserons plus sur la pauvreté, nous allons regarder l'abondance qu'il y a autour de nous et en chacun de nous.
Parce que l'Esprit de Dieu existe et il est en chacun de nous. Parce que ce trésor caché, nous l'avons tous en nous. Et que ce pouvoir est un pouvoir inné. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de l'ennemi. Parce que l'ennemi, c'est que nous-mêmes, c'est nos propres démons. Il est temps pour nous, on va dire, de surmonter, pardon, je cherchais le mot en français. Il est temps pour nous de surmonter nos peurs, de surmonter nos limitations et de croire en nous. Vous savez, il y a quelques mois de ça, je suis allée en Côte d'Ivoire. J'ai rencontré aussi mon peuple de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, j'ai lancé le rêve africain. Voilà qu'aujourd'hui, je suis contente parce que le rêve africain a démarré en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, je suis ici à la Ville Sainte. Pourquoi le rêve africain? Parce que j'étais en train d'analyser les choses et je me dis, tiens, en référence au rêve américain, ils avaient une idée. Ils avaient ni argent ni ressources. Ils avaient juste cette idée. Et ils ont commencé à bâtir tout autour de cette idée. Sans argent, sans ressources. Mais ils avaient la volonté. Ils avaient le courage. Ils agissaient avec la foi, parce que la foi transporte les montagnes. Parce que la foi déplace tout. À partir de ce jour-là, ils sont devenus la première puissance du monde. Aujourd'hui, nous en Afrique, nous avons toutes les richesses. Nous avons toutes les richesses. Notre terre est une terre bénie, une terre d'amour, de lumière, de bénédiction. Nous portons les couleurs de la foi, nous portons les couleurs de l'esprit pur. Aujourd'hui, le rêve africain s'accomplit aussi ici, au Congo. Je suis contente parce que notre peuple va être uni. Notre peuple va construire tous ensemble, parce que l'union fait la force. Ça, c'est important. Je voudrais remercier tous encore, cher papa. Vous savez, j'ai invité des délégations à venir avec moi. Certains sont là, d'autres n'ont pas pu venir. Mais nous allons revenir. Et vous aider, main dans la main, à construire l'Afrique, à construire le Congo, tous ensemble, avec le gouvernement, l'aide du gouvernement, avec l'aide de notre papa. Ça, c'est une promesse que je vous fais devant le peuple de Dieu. Je voudrais dire maintenant merci à tous. Fiao Kedi, cher papa Simon. Merci. Remercions tous ensemble le message de Sa Majesté au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous invitons à présent la représentante de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique en République démocratique du Congo, Madame. Il vous invite à ce micro pour vous rappeler de votre parole. Votre Éminence, Mesdames et Messieurs fidèles de l'Église kibanguiste, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du cabinet présidentiel, vous tous ici présents dans vos titres et qualités respectifs. Je tiens à remercier sincèrement Son Éminence et l'Église kibanguiste pour l'accueil chaleureux à Nkamba. C'est un honneur d'être parmi vous à l'occasion des célébrations du 12 octobre, une date importante pour les fidèles présents ici, mais aussi à travers le monde, y compris en Belgique. L'Église kibanguiste est en effet aussi présente en Belgique, et je suis fière de représenter mon pays ici aujourd'hui, et ses valeurs, la liberté de culte à laquelle nous sommes très attachés. Je vous souhaite toutes et tous d'excellentes célébrations. Merci beaucoup.
remercions le message de Madame la représentante de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons à présent inviter son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union africaine, ambassadeur de la paix, Monsieur Tony El-Gaël Djaja, de bien vouloir venir du haut de cette tribune prendre la parole. Thank you, Papa Simon. Merci, Papa Simon Kimbangu. I greet you all in the name of our Lord Jesus. Napesi bino mbote na kombo ya Kolo Yesu. My name is Tony Jaja. Kombo nanga Tony Jaja. I'm from South Sudan. Nazali mutu ya Sudan du Sud. I'm a peace ambassador for East and Horn of Africa. Azali pe ambassadeur ya pe honneur ya Afrique. Ya Afrique de l'Est plutôt. And a member of the Worldwide Pan-African Movement Council. Azali pe membre ya ensemble ya ba pan-africain na monde mobimba. I'm standing here before you as an African son. Na telemi liboso na bino awa atanke mwana penza mwana na bino ya Afrique. And I want to give my speech here. Na lingina loba awa epai na bino. And before that I want to say all the protocol observed. Liboso na loba eloko mo liboso na loba makamunyoso me na saina na observation protocol. I don't like to travel in different places without even having the ideas what to speak and what to do. Na lingaka te kokende bisika soki na yebite nini oyo ngai na kokiko kende koloba kuna usate nini onga na kokiko kende kosala kuna. 2 weeks ago I received an invitation from the Papa Simon. Il y a de cela 2 semaines nazwaki invitation oyo eutaki epai ya Papa Simon Kimbangu Kiangani. And I said I have to be here in prison. Na yokaki penza na sia mutema nanga ke esengeli na zarawana present. I came with my 2 accompanying brothers. Na yaki na bandeko na ngai ni bale bazali wana na se from Ghana. Bazali batu ya Ghana. Dr. Patrick and Dr. Gani. Dr. Patrick et Dr. Gani. You can stand and wave your hand to people. You can stand and wave your hand. Today is a very significant day. I will speak to you as Pan-Africanists. We have suffered a lot. We have seen a lot. And we have dreamed a lot. 60 years ago, 6 ans passés, there was a founding of Pan-African organization. Ezalaki na création ya organisation ya panafricanisme, which is now called African Union. Oyo lelo ebengami Union Africaine. That is managing the affairs of 54 countries in the continent. Oyo ezotala makambo ya 54 pays oyo ezali na kati na Afrique. We have 5 regions in the continent. Na continent na biso tozalaka na 5 régions. And we have 6 regions outside the continent. Et puis tozali pe na 6 tozapé na ba région 6 oyo ezali libanda ya continent na biso. This region 6 is representing our black race outside the continent. 6 régions oyo ezali libanda ya continent ezo représenter ba peuple africain oyo bazalaka libanda ya Afrique. Some of them they are sons of Congo. Kati na bango ezali pe na ba oyo bauta na Congo hao. Some of them they are sons of Liberia and Ghana and Sierra Leone and Senegal and everywhere in Africa they have taken our people. Misusu pe bazali ya Liberia, Senegal, Ghana na bisika misusu oyo ba mindele bazali kokanga batu mwindu lelo babande koteka biso. If you go to Colombia, so na Colombie, you have Congolese community there. Okokuta communauté ya ba Congolais na Colombie.
They were taken from here bazwamaka awa na makasi and they were scattered everywhere. batindaki bango kuna na bouma But they are still maintaining their culture. mais bazokanga makaka na bopoko na bango identité na bango. Travel to Caribbeans, to South America, and to South Pacific and other places and islands, Papua New Guinea, Pacific, the Fiji Islands, all those places, you will see the black race are there. So okei na Guinée na New Guinea na ba île Caribbean na bisika mususu wana kokuta barasi ya batumindu baza kuna. 100 years ago, 100 ans eleki Papa Kimbangu Papa Simon Kimbangu said, alobaki after 100 years, après 100 ans there will be a liberation. libération ekozala moto mwindo libération na ye kosalema après 100 ans. African Union in 2019 na 2019 Union africaine declared balobi badeklaraki that is a year of the return ezali mobu oyo bandeko na biso batekamaka libanda bakozonga. Donc ezali mobu oyo bandeko na biso bakozonga na Afrika. It's not about the return of those who went as refugees. ezali te bozongi ya baoyo bakendaki kuna atanke barefugie te baoyo bazwamaka na makasi. It's about the sons of this soil that who have been taken in slavery. ezali makambo oyo ezoloba mawa ezali mpona bana ya baafrikain oyo batekamaka kuna atanke baumbu. The children, the sons and the daughters of our ancestors who have been there. bana ya bandeko na biso ya bakoko na biso oyo bazali kuna. The motherland is calling them back home. mabele ya bakoko na bango ezobengisa bango bazonga epai na bango na Afrika. To be a part so that we can be complete as a people of the black race. po bango mpe bazala moko ya katikati na biso tozala complet en tant que race. Church is not a place of races. lingomba ezali esika ya racisme te ya koloba Church teke is yo the nde place mundele ongani mutu of love. ezali esika ya bolingo. When you preach love. lero ozoteya il faut oteya nde bolingo. We have never been racist in this planet since God has put us here. biso totikala jamais kozala baraciste depuis que tata nzambe esepelisaki ye biso tozala na mambele oyo ya Afrika. As an African, we are now happy. We have our own flag, we have our own army, we have our own police, we have our own economy, we have our own, we have liberated ourselves, taking our independences. En tant qu'Africain, toza déjà libre po tozaka na ba drapeau na biso, toza na armée na biso, toza na police na biso, toza na gouvernement na biso, toza na économie na biso, toza déjà complet en tant que race. But you don't own your own economy. Mais eloko moko ezozanga biso tozozanga kozala na contrôle ya bomengo na biso. Even if you are a president somewhere, somebody somewhere has to tell you what to do. Ata soki ozali mokonzi ya ekolo mais okomona quelque part ezali na mutu oyo ayebisaka yo sala oyo kosala te. As Pan-Africanists, En tant que panafricaniste, what we are preaching in our news, in our TVs, and our campaign, what we are doing worldwide, oyo biso tozoloba oyo tozosala na campagne na biso na mokili mobimba among the population of 1.3 billion in the continent, parmi population ya 1 milliard point 3 plus 350 millions of our black race outside the continent. plus 350 millions. plus 350 millions oyo eza libanda ya Afrika. As a black race all over the world, we are 500 millions. En tant que baafricain tozali 1 milliard point 6 yango wana. This is a big population. ezali population moko ya monene makasi. Now, sikoyo this time is a season sikoyo ekomi sikoyo ngonga na biso of the second liberation. ya libération ya mibale. What does mean second liberation? libération ya mibale elingi koloba nini? It has started now in West Africa. You have seen it. bandi deja epai ya bandeko na biso ya Afrique ya ouest tozoyeba makambo ezoleka na kuna. You have heard presidents talking in this summit of the United Nations, tozoyoka ndenge bapresident misusu bazoloba na Union africaine talking about the resources of Africa belong to Africans. leo bazoloba ke bomengo ya Afrique ezali mpona baafrikain mpona bato mosusu te.
We have to manage our own affairs. Il faut biso tozala na capacité ya kogérer makambo na biso moko. We have to stand ourselves. Il faut biso nyonso tozala na mesure ya kogérer makambo na biso moko na kati eza teke bato libanda baya kokota na makambo. Nobody will liberate you from outside until you say, yes, I am ready to liberate myself. Eza na mutu moko te ya libanda koyebiso ke te il faut se libérer te ezali volonté na yo moko nyo lobaka te il faut na koma siko complètement libre. You have prayed enough. Sorry. You have prayed enough. Ya toza ebele ya kokoka. I was yesterday with Papa Simon. Lobi nazalaki na Papa Simon Kimau Kiangani. We were sharing our vision together. Tozalaki kosala échange ya ba vision. Our heart connected. Na yokaki penza ke esprit na biso ezalaki très connecté. This is not coincidence. Ezali vraiment coïncidence te. When you see African leaders start speaking, we have to be our own. Lelo tobandi komona bakonzi na biso ya leta na Afrique babandi kolobaka te mbala oyo il faut tozala sikoyo libre na makambo na biso. His Excellency President Felix in the United Nations Summit, he said something. Tata mokonzi ekolo Papa Félix Antoine Tshisekedi na Union Africaine alobaki eloko moko. Asking the United Nations to leave his peacekeeping forces in the country. Asengaki na oyo babengaka Nations Unies balongola bato na bango awa na Congo. Why did he say that? Pona nini alobaki bongo? There is a reason behind that. Ezali na eloko moko ezali na sima ya maloba na ye. We have never seen these people with the blue helmet has helped the Africans. Totikala jamais komona basoda oyo batindelaka biso awa ke basungi biso. It's always destruction. Bayaka awa kaka bazobulunganisa biso kaka na makambo na bango. It's always looting the resources. Bayaka kaka kosala makambo oyo esengeli esalema te kozwa surtout basala bato ape momengo na biso. Creating stories and confusion for you to fight one another. Basala makambo moko esala ke biso na biso tobunda na entre biso na biso boyokani ezala te. We have them in South Sudan. They are 16,000 in that small country. Bazali na Sudan du Sud bazali soki 16,000 na kamabele moko ya mukebo ya Sudan du Sud. 25 years they have been here in Congo. Did they change anything? Bazali awa ya de cela 25 ans mais changement ezozala kaka te pa na. I want to tell you, Africans are rising to stand and to take their ground, and they have to make and to control their own resources and their own affairs and to make their ways. Ekomi siko ta totelema penza atanke mibali tozala na destiny makambo na biso na maboko. This is the time. Ngonga sikonde yangoyo. Do you know the meaning of Africa? Est-ce que tozoyeba penza tina ya oyo Afrika? They have changed the name of the Africa. Ba changer yango, ba changer kombo ya Afrika eza déjà changé. But the real name of Africa, kombo ya solo penza ya Afrika, is called Akablan. Ebengami Akablan. Akablan. Alkablan. Alkablan. Alkablan ezokoloba mabele ya Alkaba. It means the land of the black. Elobi ezali mabele ya biso bato mwindu. It means the mother of the mankind. Elingi koloba ezali esika ya race nyonso ya mokili. It means the garden of Eden. Elingi koloba ezali jardin ya Eden esika oyo tata Adamu na mama eko bazalaka. So when you want to know yourself, soki olingi omiyeba, if you want to know yourself, soko olingi penza omiyeba yo moko ezali nani? all the universities in the West, ba université nyonso oyo ezali na mikili ya bapoto, Export University, Harvard University, all of them, ba université minene ezaka na ba Angleterre, ba États-Unis minene nyonso na mokili ya they came bapoto. with the conclusion. Bakangi likambo. They say the first people who were created by God on this planet, they are black community. Balobi bato ya liboso oyo tata nzambe akelaki na mabele oyo ezali yo mutu mwini. And they said they are our ancestors. Balobi ezali bakoko na biso. Now confession is coming. Sikoyo babandi kotubela. As an African, sikoyo atanke Africain, we have to stand together. Sorry. We have to stand together. Il faut totelema biso banso esika moko. This is how we can progress. Boyende tokokende liboso. In African Union's anthem song, na Union Africaine tozalaka na
na nzembo oyo tokobenga neti la congolaise mais sikoyo na ya Union africaine. The national anthem song of African Union. Nzembo wana nzembo ya Union africaine. One of the verses ezalaka na paragraphe moko said, let us make Africa the tree of life. ezalaka na paragraphe moko elobi tika to komisa Afrique nzete ya bomoi. Flash and sun and flash of the sky. Sorry. Flash of sun and flash of the sky. Yeah. Il faut Afrique ekoma esika oyo ekobanda kopesa mwinda esika pe minzoto ekobanda komona na donc ekozala esika moko ya lumière. To give the best Po epesa biso le meilleur we have for Africa. oyo tozali na yango kati na mboka na biso. I want you to clap to yourself. Na lingi bino moko bomibete na maboko. Do you see this light? Tozomona minda oyo ezopela na kati ya ndako ya Nzambe awa. Do you see the traffic light outside? Soki tokei Kisasa ezali na baminda oyo elobaka soki epeli rouge botelemi soki vert boleki baminda wana yango azolobela awa. About 120 items that is being used in this world now, 95% of it was invented by the black community. Ezali na plus de 100 inventions oyo makambo tosala na mokili awa esalema na bato mwenu. Invented by them. Esalamaki kaka na mutu mwenu mundele te. The internet. Internet oyo tosalelaka biso tobotami na generation oyo WhatsApp, Facebook na makambo ndenge na ndenge. Before the WhatsApp, before Facebook, before Google, before whatever, before YouTube, before TikTok, there was internet. Liboso tozala na oyo tozobenga lelo YouTube, WhatsApp, Internet, quoi que ce soit, Internet mutu ezalaki ya liboso. Internet was invented by Nigerian man. Internet wana mutu asalaki yango na mokili mobile. We are so gifted. Ya Nigeria. We are so gifted. Tozali vraiment na tata Nzambe apesi biso chance ebele. God has blessed us. Tata Nzambe apamboli vraiment biso. And the most blessed country in the continent. Na kati Afrique mboka oyo ezali penza na benediction ebele. It is this country. Ezali esika oyo tata Simon Kimbangu Kiangani avandi na mboka Congo. Maybe you know resources you have here. Peut-être toyebi makambo oyo tozali na yango. Maybe you know about gold, about diamond, about coltan, about lithium, other things. Je crois que toyebi makambo ya coltan, or lithium, cobalt, cuivre na makambo mususu. These are very cheap, very cheap. Oyo ezali biloko moko oyo vraiment eza ya malunga vraiment te. You have other resources, you don't know about it. Tozali na makambo misusu ya minene oyo toyebi yango te kati na mabele na biso ya Congo. There is one resources I will tell you now. Ezali na eloko moko alingi ayebisa biso awa. It's called californium. Ebengami Californium. Californium. I don't know Californium in a mother language. This is the name, they name it. Californium wana ezali kombo na yango. You have tritium. Tozali pe na mususu ebengama tritium. Californium, do you know the gram of californium is worth of what? Est-ce que toyebi penza valeur kaka ya gram moko ya Californium soki eza na mbongo combien? The grams of californium was of $27 million. 1 gram, not 1 kilo, 1 gram. Gram moko eza na valeur ya 27 millions de dollars. Tritium, you have it here. tozali na yango na mabele na biso. And 1 gram of tritium, it is worth of $10,000. Gram moko ya tritium, prix na yango ezali $10,000. That is why people are so mad about us. Yango bozomona na mboka na biso totikala jamais kozwa kimia, bato ya libanda baza koambie biso bazokoma penza liboma soki bayebi makambo oyo biso tozali na yango na mboka na biso. But the game is over. Mais j'ai essayé échangé. The game is over. Makambo essayé bongwani. Game is over. Makambo essayé échangé. Game is over. Makambo bongwani. Game is over. Esili déjà. Game is over. Esili. We went to the west. Sorry. We went to the west. Tokendaki na mikili ya poto.
we learn. tokendaki kuna kotanga Game is over. makambo esi ebongwami Game is over. makambo esi echange. We gather about 4,000 scientists from the African race. ndenge tozali awa tosi tokongoli plus ya 500 scientifique na monde mobimba oyo bazali bato mindo awa na Afrique mpe na mikili ya poto. To do what? Po basala nini bato ya mayele wana basalela biso nini? To come back Po bazonga na mabele ya bakoko na bango and to do the work. po basala oyo esengeli basala po mboka na biso mpe etombwama. Congo na biso yo Your president is a visionary. tata mokonzi ya ekolo azali mokonzi moko ya vision. I salute him. na pesi ya penza longonya. This is a turning point for your country. oyo penza ezali point oyo makambo na biso ekoki penza kozwa changement vers côté ya malamu. You want good life? soki tolingi vie ya malunga, I don't want Congolese to be known as a people of entertainment, like Kofi Lomido, like Papa Wembe, like the Franco. I want you to be known as people who invent things, people who are scientists who create things. alingi te toyebana neti bato ya loisir, bato ya musique, bato ya kosepesaka bato. Posa na ye alingi amona biso atanke bainventeur, bato oyo bazokoinvente makambo, bato oyo bazali na kapasité ya kosala ke vie ya biso ebonga. This is the second liberation. oyo ezali révolution ya mibale. Do you want to enjoy your resources? soki tolingi tosepela mpenza na bomengo tata nzambe apesaki biso, Put your hand together. tokoma toya biso nyonso esika moko. I want to speak for this war that is happening in Eastern Congo. nalingi nalobela mpona bitumba oyo ezoleka na kote na biso ya est, esika bandeko na biso bazali kokufa. The war will stop eloko wana bitumba wana ekosila, if we unite. ekosila. Unity unité is a strong weapon to destroy any disunity. bomoko ezali monduki moko ya makasi ekoki kopanza n'importe eloko nini. How many of you have heard that you have dinosaur here? combien de nous boni katikati na biso tosi toyokaki tozaka badinosaure awa. The dinosaur, they talk about it, de dinosaure toyokaka bato bazolobela are here ezalaka na Congo awa, in Congo. na Congo awa. If you want to Google, go make your research, you will get it. It's in Congo. soki olingi overifie kele na Google sawa barecherche okomona yango awa. You have 6 lakes. Sorry. 6 lakes. tozali na balak And you have, ezali 6. you have rivers, River Congo and others. tozali mpe na bariviere ebele neti fleuve Congo. You are blessed. wana ezali kolakisa mapambo yo tata nzambe apesa biso. There is no excuse that you should not have your own food. tozali vraiment na raison moko te ya biso kokelela nzala, kokelela biloko ya kolia. You have vast land. tozali na mabele ya munene. You have to cultivate. il faut tolona ndenge papa yebisaka biso butu moi, tolona mpe tobokola yango mpe azolobela awa. Because in the coming years there will be famine in the world, but you have to prepare yourself. alors na mikolo mizali koya nzala koya, il faut tobongamaka deja. The geopolitics is changing, politique ezali kochange, but Africa will stand. mais Afrique biso tokolonga. They name it Lake Albert, tozali na lac Albert. but I want to say to the authorities in the country, nalingi naloba na bakonzi na biso ya boka, they should give it the whole name of that lake. What was it called that time? il faut kombo ya eziba wana ezonga, po eziba wana ezali na kombo na yango avant ebengama lac Albert. ezalaki na kombo oyo bakoko na biso bazalaki kobenga eziba wana. Why should you give it to the foreign name? mpona nini tokoki kopesa yango na mopaya? We have river, we call Lake Victoria. tozali na lac Victoire. I was campaigning to change that name. They have to take it to the old name too. nazalaki kobunda penza kombo ya lac Victoire wana echange ezonga na kombo oyo bakoko na biso babandaki kobenga yango avant mindele baya. Because all this revelation God is giving us back.
makambo nyonso oyo tozali kokanisa ezali ba révélation tata nzambe azopesa biso. 100 years he said he will liberate African race. 100 ans après alobaki race ya Afrique ekozonga ndenge ezalaka avant. And the time is here. Ngonga nango sikonde yango oyo. Do you know what happened in 2020? Sorry. 2020. 2020 when they impose on us what is called COVID-19. L'air ba memelaki biso bokono oyo to bandaki kolata biloko na zolo. Toyebi yango ebengamaki COVID, corona. They invaded the virus. Eloko wana esalamaki na maboko ya bato. And the reason of that invading virus is to depopulate the Africa. Tina na yango ezalaki tokufa ebele po ndenge tozalaka ebele tozalisi ebele te totikala moke. We face them. Mais tata nzambe asungaki biso. We talk to their faces. Totelemelaki bango, tolobelaki bango na bilongi na bango. Expose them. Tobimisaki bango na poasa. Few group of people to shut down the whole world. Few group. Bato moko moke kaka boye me bayokisaki mokili mobimba soni. For the interests of their own. Pona nini? Pona intérêt na bango moko kaka. But Africa was protected by God. Mais mabele na biso ya Afrique tata nzambe abatelaki yango biso tokufaki te ndenge ezalaki makanisi na bango. Because there is some evil people group there. Pamba te ezali na bato oyo bazalaka na makanisi ya Satan. The only thing what you have is not yours. You should not even enjoy it. Oyo bango selo makanisi na bango muke tozali na yango tozali ata na droit ya kosepela na yango te. They are not stopped. They are still working. Nano balembi te bazokoba kaka na kokanisa ya mabende. They are going to spread some mosquitoes soon so that to destroy life. But God is going to protect Africa too. Bakotinda lisusu bangungi po esala bato mabe me tata nzambe akobomba biso kaka. Because we have to enjoy our liberation. Puisque esengeli to garder souveraineté na biso. And we have to test it. Il faut peut to sentir yango before anything happen. Avant eloko moko ya mabe comme la biso. Jesus will not come to this world until Africa is liberated totally. Thank you. God bless you. Nzambe akozonga te jusqu'à ce que Afrique ekobonga. Merci natondi bino. Ensambu za mfumu wetu Yesu Kristo, Yesu la kwa nzambi wa siditu, ye untwadi ya muanda velela, bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu, seye mwane muanda velela. Amen. Na kumba tata mwana pe tata mulimo santo, tolandaki matei na biso. Papa pasteur mtate ya kibiso abandelaki na banzembo bayuda akena mibeko mikana na ye asuka toyuki tobomba tosalela po mokolo wana tobika tolobaka ntango nyonso ete biso tozala makambo ya koloba te oyo bayaka nde bayelaka biso makambo invité na biso toyoki ndenge balobi balandi biso pe tolandi bango ya solo ezali bongo
batata na biso bazali kokende batikaki maloba ke awa bakotikala botonga Yelusalemi po bato mingi babanda koya na Yelusalemi ya esika kamba tolandi ndenge baleki awa na tribune moto nyonso alobi oyo ezali ke oyo ezali 4e génération ezali pe ya suka ya mitano ezali te likambo ezali na yo moto mwindo pasi tomoni na mokili biso bato mwindo ya 4400 ans me nzambe alobi akorekipere biso totika mabe tosala malamu biso bato mipesi na likambo ya tata nzambe tosambelaka mingi mokili ezwa kimia nzambe asepelisa biso o babongisaka o tobebisaka nzambe alobi tosala malamu po tobika ya solo mbuta muntu aloki awa ya anglais jardin d'Eden Adam et Eve babenganaka bango makambo wana ezaki na Afrika place ake kosimba makanisi na ngai ike na Angola bakimelaki epai mosusu te kaka na Afrika kuna na Angola nde bakimelaki makambo nyonso ebandi koyokana ebandi koyebana ifo tososola toyeba ndenge nini tozotonga Yelusalemi esika na babele ya kala tobebisaka sikoyo babele ya sika ezali nkamba Yelusalemi balobi makambo mingi awa biso tolobaka toza na mbongo te bongo na biso totongelaka lingomba ntinzani batomate bakwanga bafufu banguba biloko oyo tosalaka mike mike tozali kotonga Yelusalemi kasi mikolo koya bakomonanaka bakoya awa bakoloba bino mpe bosali mingi botikela biso nzela omona mpe mutu moko kaka me na mbongo na yo awa bosimba tenga moko na kosala bazali bwi bazali te bakoya bwi bakoya te bango moko bamibibisi ndenge bavandi wana ese napesa nzela bino napesa nzela te bino bokoki na bino biso bato toza na mbongo mike mike tokoki na biso napesa nzela ndenge batanda bino napesa bango te nyonso bango balobi awa ezali juste mbongo ebele baza nango katuza na susi na bato baza na mbongo mike mike topesa nano oyo bauti na Belgique deja si nayebisi bango nga nalobi boye biso totongi mise nayebi ke kuna na Belgique boza na mise bopesa biso biloko nyonso parce que bino nde boyebi histoire ya papa Kimbangu oyo bobombaka na mise na bino botinda yango awa ndenge
bavandi wana bayebisi nayebisi mama oyo wana auti koloba oyo apesinga mote ye wana bauti Belgique jalobi mise na bino makambo atata simoki mbango nyonso eza na maboko na bino biso mpe awa tosali mise eza vide oyo akotondisa yango mpe nalobi lisusu tataki mbangu akangamaki ye moko te na bakoko na biso bankole memorial tozali kotonga awa bafoto nyonso makambo nyonso boza nango na bakoko na biso tozotonga ndako tokotya biloko wana mama wana alobi wi tozobongama baza kobongama bakoya kotika ngo baya mpe baya te toza kolala pongi te sikoyo biso balingomba toye memorial yango wana mwa mbongo na biso topesaka nzela bango baya kosilisa yango kasi bandimi na bango nafongola porte lokola boye donc ntinsani ya malonga ezali bato si balemi na bango ntinsani tozokoka nsusu te na masengeli ya mabe ezokoleka biyoka toujours nkamba biso toza likambo tozokolanda soki tozokotonga Yelusalemi bakonzi ntango bayaka azalaka ye moko te molongo ebele place kolala biso mpe tokolinga te balala na bajeep na mituka na bavoiture non yango tozotonga Yelusalemi nzela eza ya kofungwa bazali pre tolandi moko ndenge balobi awa balobi ke Yelusalemi mpenza yango oyo na Afrique bazotala bizaleli na biso evani na biso esaleli na biso makambo nyonso bazoyekola bazotala yango yango biso tozoloba keba meme oza na zamba meme ozali wapi na nzela kobebisa te na bamboka oyo ezali awa mpo balandaka biso partout bayebi Yelusalemi basatelite ezali awa soki obebisi bakoloba kolobaka nkamba yango wana me ndenge ezali tomoni makambo kuna ya alonga te ya mabe esengo ekozala te chance ke toza na Yelusalemi bango moko mpe baye basentir bamoni yango balobi makambo siko tour na biso tolobaka bakoko na biso bamonaki mpasi bakangamaki sikoyo tour na biso balobi kaka totonga Yelusalemi mpo mokili mobimba bakoya awa na kombo ya Nkolo Yesu. Nkolo Yesu nde akosangisa mabota na mabota mpona koya awa. Bikolo nyonso bakoya awa, mondele moto mwindu ata oza ndenge nini bakoya. Siko aéroport soki ebongi me komona bato bakokota mingi. Nzela prince soki ebongi okomona bato bakokota ndenge nini. Misala mpe kozala ebele. Lelo toza koshome me bato baza pre ya kosalisa biso, batata na biso bayebisaka biso. Balobi ke oyo bakenda Amerique, Europe, bipai nyonso bakendaki mpona koyekola misala na bango baya kosala yango awa. Muta muntu alobi yango deja. Misala maboko bayebi ebele, kotonga mpe kozala ebele. Dirigeant banzembo mibale wana